Losako mioenao mbote na beno bampangi jambo yenu banduku boye bolamu na chaîne na bino tolobela bolingo na bino. J'espère que vous allez bien bino nyonso. Merci na bato bazo s'abonner. Bo hésiter te so yo po tomber ka lelo na vidéo oyo okutana nango par hasard. Ko hésiter te s'abonner a tolobela ba sujet belé. Ba sujet est bien pour mboka, pour na ko bongisa mentalité. Tozongela ba merci ya kitoko, to bongisa mentalité pour na mboka na biso makambo kende bien. Alors, lelo pour na ko banda na ngai na soulever no moi point mona mona ki mikolo ezo régner na web. Likamba zo lobela pasteur Marcelo Tunasi balobi alobi mabe pour na papa Wemba pe pour na Kester Eminia. En tout cas, pour na vie nanga, moi je suis d'accord avec lui. Na moni mabe moya alobi wana te, yepa eka na cadre ya to bongisa bizaleli. Nga vraiment en tout cas naza pena d'accord na ye. Bizaleli belé o biso to accumulé jusqu'ici, ya on te zozongisa biso sima. Ceux qui toza vraiment honnête, to observer vraiment mentalité o baila biso ya kitendi religion kitendi eza penda bien te. Biso ba congolais to mipesa mingi na bilamba bato kutu ba créaka ngo ba mipesa bongo te. Biso bato toza libanda mboka tozo monango bisika tozali bakolo ba mboka ngo en tout cas ba mipesa na bilamba lokwa biso te. Biso vraiment to exagéra au mona mutu alata makasi mais na ba métro azo singa bato ba $1 ba $2 ça fait la honte ezo sa soni yango du mentalité na photo tikango gavement naza d'accord na pasteur Marcelo eloko alobi eza vraiment mutuya parmi biloko ebebisi mboka wana vraiment biloko wana ça en fait partie. Peut-être aponi des moments bien te pour mutu azasu na vie te pour aluka moyen ya ubongisa suka lubango de son vivant peut-être na influence ya zaki nango alinga corriger peut-être alinga peut-être a changer donne de son vivant et à mieux, mais c'est pas toujours grave si rien n'est trop tard. Au moins bako se rattraper ba o baza mikolo na scène ba se rattraper ba persister dans la même erreur ti côté Kinkester pe likamba o saboter ce n'est pas bon aussi. Likamba o mimona ke yonde kaka batu msute ce n'est pas bon. Na vie faut humble pour okeliboso. L'humilité précède la gloire de balobaka. Il faut tout vivre à bongo. Faut que ça humble, ça na couple, ça na amitié, ça na musala. Si vous êtes humble, rien ne va marcher pour toi. Tala yango ba poinga na ngana soulever avant na banda thème na nga lelo. Lelo na ina thème nini? Cœur artificiel motema libanga. Oh! Bandeko nanga biso ba Congolais toza mitema makasi. Mitema libanga cœur artificiel loba papa Lutumba. Menga na olobela ona ndenga nzembo wana te même si na lela nzembo ngo fort mais eza na cadre na tinga na olobela ona ndenga mitema makasi toza nango. Oh bandeko nanga. Pourquoi toza mitema makasi bongo? Toza mitema makasi eza na ba famille, eza na ba amitié, eza na mabala, toza mitema makasi. Toza n'espère ko limbisa te, toza n'espère ko kanga mitema na makambo na mitema, eza malamu te. Acha ho nguvu nduku yangu. Regeza ho. Eza bien te. Toza mitema makasi. Congolais par exemple so amoni ndeko na ya fungoli mwa boutique neti biso bato bima na bamboka boy ndeko na so afungoli boutique
ozokanga motema olingi okesomba kuna te o nakovwamisa ye ovwamisa ye na nini ata omvwamisi yango eske eza problème so ovwamisi ndeko na yo eke un jour akesa baprojet kitoko na mboka mabe eza place nini totika mitema makasi totika mitema likunya eza bien te yango nde parmi biloko ezodétruire biso na mboka na biso toza mitema makasi so otali na bagouvernement na biso bato bazogouverne peuple wana mitema makasi bozokanga bambongo ebele comme ça bopansa ata na baninga te quel motema congolais vraiment motema nini wana okanga mbongo nyonso kaka bino kaka surtout badepute bino bozwaka $21,000 enseignant moto azotoka po apesa bato mayele azokoma même pas na $100 quel mitema toza nango mitema nini oyo vraiment médecin oyo azobikisa mutu na vie akoma même pas na $200 mitema nini oyo yo député eloko malonga mpo osala mpo na mboka eza te antuka bolimbisaka mpo nga namona yango te jusqu'ici depuis bapesa ba $21,000 député asala nini mpo na peuple wana bino so boyebi œuvre asala antuka bokoma na commentaire mpo nga jusque là namoni ata œuvre moko to nga na obeta toloki bazomérite 21,000 oyo bazozwa motema nini oyo médecin azosoigne bato enseignant azopesa bato mayele bomonaki même pas akoma même pas ata na $100 siko aolesa bana komo aofuta ndako komo congolais totika mitema makasi totika toza na esprit moko ya égoïsme neti député yo ozozwa 21,000 tu ne penses pas aux autres so bobi bolongolaka ba 5,000 kola ba 21,000 na bino wana botyango na trésorerie publique bafuta ata baenseignant to bamédecin to bainfirmier to balaborantin bato baza ebele bokofuta na ministère na bino na niveau ya l'état au moins na bato ya l'état baza paye bozofuta bato eloko te siko moto aosan sortir ndenge nini na vie yango bato bakoma ondima tout et n'importe quoi akisa pa chinois moko azobete na bafimbu likola mwa $20 likola mwa $50 mitema nini oyo toza nango vraiment surtout bakonzi ya mboka ya Congo vraiment mitema nini yo mutu moko olingi ozala na ba 20 immeubles 20 parcelles 30 soki nini 30 mituka mais c'est pourquoi faire avec okosomba 20 immeubles wana baimmeuble yango misusu okomonaka yango même pati okufi otikali omona yango te mais oyebi kaka osomba motema nini oyo vraiment gouvernement vraiment en tout cas ça fait mal nga vraiment so nazali na place na bino na mbongo ebele bozozwa bokosata restaurant communautaire ça veut dire restaurant ils ont permettre n'importe quelle catégorie à peuple na mboka wana à s'offrir ne fût-ce un petit déjeuner un dîner un souper pourquoi pas mitema nini oyo boza nango oza mitema te oyo vraiment totika mitema artificielle mitema libanga tozonga na mitema naturel oyo eza na sentiment mpe ya baninga eza na esprit ya partage pourquoi égoïsme bino bonkaka bino bozwa ebele yo mutu moko oza na 20 mapango mpo osala nango nini eske oza na 20 bana atako toza na 20 bana yango okoti ata 10 ata 5 nayebi te mitemo toza nango biso na Congo nayebi te so na bamboka misu mpe bana mitemo ka je ne crois pas tala na bamboka neti ba Côte d'Ivoire bazotya électricité ntina bavillage pourquoi biso tokosala yango te badepute so bodeside ka bolongola 5,000 na bino likolo ya mbongo bozwaka wana botinda yango na bavillage kuna baélectrifie batya mai
comme ça batono baza kuna bazotikala kuna moto pa moni ke vi na ye na niveau akini ezosimba te azongi na ye na village akevanda aliaka nata babanyoko ofele bakwanga ofele bafumba ofele bato nyonso balinga bazala na kini. Pourquoi? Puisque vi kuna nde moi quand même moi ça va motu po azala mwa connexion internet fo aza na kini. Finalement il faut aza na Lubumbashi, il faut aza na baville oyo eza quand même aza na likasi na Kolwezi ainsi de suite. Pourquoi pas bosala na village? Motu nyonso aza na accès à eau potable, il y a électricité, il y a télécommunication, bato nyonso bazala mwa bien quand même. Mboka na biso to na bozwi ebele tozaka l'échec na mamu nyonso. Ça ne va pas, ça ne va pas. Tofungola mitema, totika mitema libanga, totika mitema baker artificiel. Eza bien te, ezo détruire mboka. Biso souci na biso eza mboka ekende malamu. Cœur artificiel wana ezolanda biso ntina bafamille. Omona mutu na famille ye aza na mwa bozwi akopense kaka na ye apensa na baninga te. Pense aussi aux autres. Kabela ape baninga oyo baza na pasi. Bato bakanisa so oza na bozwi ozokanga yango nde okozala nango ebele. Non, c'est le contraire. Soki oza nango fungola liboko pesa po ezongela yo. Et puis principe ya nature. So oza nango ebele nature azozela ke osilisa na oza nango po apesa mosusu. Yango du l'importance ya soki oza nango ebele kabola baninga po nature amona ke moto azokabola na pese so ebele koleka lelo akabolaki 20 personnes, prochaine fois na pese sous 100 akabola sous plus de personnes. Mais yo so oza nango 100 okangi yango kapa na yo ovandi nango ozokabela mutu te yomo kaka nature pa azotalela otabi aza na ona nusa na opese soutien naketa na mutu aza nango te na pesa ye ezomona. Eza ba principe ya nature. Yo fo bimisa so oza nango kaba po ozwa susu. Eza te so ozokanga ngo ndo kozwa. Non. Congolais toliki mitema makasi mingi, tofungola mitema, tokabaka. Kokaba eza important, yango nde mutu koyelo sous plus. Eza te so ozokanga ngo lukengu ndo kozwa. Non. Lukengu emema mutu nulle part. Po so lukengu banda omema batu quelque part. Nde bandeko nanga ba Kongo bolimbisanga po bino penda toyebeli bino koteana. Nde bokenda musika na mambu. Nde na ete nde bino nde botonga Congo, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Lukengu emema mutu nulle part. Au contraire, mutu afungola maboko ndakenda musika. Bino bosala expérience nazokosa. Botala autour de vous. Mutu akaba nde wazoke liboso. Wakanga makamu ni pe kangama. Sans le savoir ozokanga yo mo ba chance na yo. So ozofungola liboko to yo mo ozomikanga. Sans le savoir. Bandeko nanga fungola maboko, fungola motema. Et comme si na ba couple mobile ozwa mbongo boye okangela mwasi no obala o asufa po na yo o asala tout po na yo okangela ye maboko yo me libanda okaba fort. Nzamba obénir yo te, je vous dis la vérité. Nzamba azotala yo observer yo que yo ozo engagement na mwana batu. Elle a tout laissé pour vivre avec toi. Yo musanu ka kofinga ye me mbongo no ya simba te me yenda sala nyonso na butu apesa na moya pesa. Finalement mbongo no za ozo sala ngo pona nani? Dieu a bénir yo comment? Nzamba benisa mutu azo honorer ba engagement na ye. Ozo ki mana batu po ozwa soin na ye me yo ozo soin na ye te musanu ka kofinga ye musanu ka opesa pa batu musu yo pa batu musu ndozo bima pendage muta malamu muta kabaka wane pa Nzambe ça ne compte pas. Je vous dis la vérité. Ils ont compté te pour honore d'abord tes engagements. Musu engagement na mwana batu. Pourquoi yende phase prioritaire? La charité bien ordonnée commence par soi-même. So bandi pa na ete yo zo banda nuka libanda.
Moi, na ba tozo sundule, ozo négligé, mais elle fait tous ses devoirs en tant que femme. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Honorer ba engagement na yo. Mais na suika wana te. Eza na ba mama misupe mobali asalaka tout po na yo. Mais yo musala no kobima na bato misusu. Mais c'est quoi ça? Ozomona ezo bapo azopesa yo. Yo mpe Nzambe aobénir yo ta. Mobali azonyokwama mpo na yo. Il fait tout. Asomba boye, azongisa boye. Voire même apesa tina famille na yo. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères sortir avec un autre qui est plus beau? Bongo ndima ki engagement, pourquoi? Soko ndima engagement, il faut honorer yango. Totika bizalelo wana yango Nzambe azomodi ba couple na biso omona kala te bokabwani, kala te boswani. Pour tous se comporter mal. Que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté de la femme. Sauf se retrouver dans la catégorie wana tika et à bienté. So aussi engagement, honorer yango. Peu importe la pluie, la tempête, honorer l'engagement na yo. Ya on abi maboko makasi, motema makasi totika. Papa yo koma motema makasi, maboko makasi envers moi si na wandaku. Nolinga yaza makolo pete. Mentalité nini wana. Yaza makolo pete, yoza maboko makasi. Nzamba obénir yo comment? Ye makolo pete, yo maboko makasi. Nzamba obénir yo comment? Za Argentina mwana mninga. Eza problème ni. Totika mitema makasi. Cœur artificiel toboyi. Toza na mitema pete. Zala lokola doudou à moins. Pourquoi pas? Pourquoi on goza lokola cœur artificiel? Zala lokola doudou à moins. Bandeko nanga donza ma mususu pesa nga mutema pasi. Toza mutema makasi biso ba congolais makasi nyonso makasi c'est pas bon. Yango zozongisa biso sima. Tolingi te kosangana boyokani ta master tosomba tandako par exemple biso bato tobima bamboko po tolingi nini komelana kaka. Tolingi nini égoïsme kaka so baninga bayeba tie mbongo bosomba eloko yo meli yango. Comment va osala no confiance? Tout ça peuple ndeni. Ok, ba peuple musu bazosala yango omona ba Camerounais bacheli kelemba basombeli muninga ndako. Prochain kelemba basombeli mutu mususu. Bazokoma puissant na bamboka baninga. Mais bino makamakasi kaka olinga yo bamono kaka. Yo ndeka bakumisa o baninga bakumisa bango te. Botika esprit wana eza bien te. Tout évoluer te. Tout changer ma mentalité. Ah Seigneur, na évité peuple surtout ça ni Nicolo. Et il faut tout changer mentalité en tout cas bandeko na tout ça l'effort. Tout ce comme terre makasi, tout ce cœur artificiel, tout son cœur naturel. Na suki wana.